ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Mosatiro ila takalia siange katana Nabituma basua yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir Nabamure Zignon Soba Mesana Kolanda Irène Masiandoki TV identité à Bundesi o maman abino la kabino kakaba histoire vraie pour essa la bino ba vraiment kasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki essa la ka vraiment bien makasi yango to ebisaka bandeko nyonso bozolanda biso partout ba ona no ba sabonate na site oyo bo s'abonner au site ya maman abino bandeko déjà bo s'abonner bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te to la ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie ko raté te s'abonner na site oyo partageaka masolo okozala jamais dessus masolo tobetaka ezote ya makasi to bandi ko pesa merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi c'est l'équipe mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na maman 22 moi so amebla 22 ndaku na Versace ezalaka yo Betty la patronne to pesi merci na prêtre de prêtre na katsa Londres balobi bienvenue Masiandoki mobala mandefa pembe motema mama Claudia Tokenda kabongo na bamure zinyo santobo sanate ko pesa merci na code mboka ya Willy Musheni motomoko bien makasi Fondation Willy Musheni toujours merci na ya Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle baziwa pia Bea Zakari ya prêtre Zakari Boni basanga mama Lili Mwimba ya papa Oscar merci na porte-parole na biso Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na sepelaka mingi ko benga Tazivita Imana ndenge ya Simondo ya papa Kokodian Zombo na kati ya Irlande abengaka esala kabiso bien makasi na pesi ba bisou na ye moko balobi do maze ya do maze star mboka balobi umela ya do bamure Irène Masiandoki ayaka boye na yebisaka bino tango na betaka maso na profita kosala publicité na bandeko bazomi tungisa bazana mabumu minene ba mama bo se laisser faire te balobi solution ezwa marakaka na makambu nyonso toza na Fatou Sene la sénégalaise
azotekela biso bageni moko ezotraite yo ntango olati yango ezolongolo bagrese ezopesa yo forme balobi eza mosika te na boutique fils fashion biloko ya kano ezali Fatou Sene la sénégalaise akotisi biloko ya bien bageni mpo na bapapa olata chemise mwa t-shirt epesa yo forme ebomba yo libumu etretaka ope libumu ekita benga Fatou Sene logo na eza na bemission soto salaka numéro ya telefone eza wana okozwa ye moko alivwaka biloko ekendaka partout ndenge moko na mama Cornelia Lutadi la mwana telesi mwasi ya tata balobi Gracelet cosmétique mwasi nde teinture balobi poso esalaka elengi soki eza propre okovivre ndenge nini sa mama Cornelia Lutadi la sans Gracelet cosmétique esopa yo bengo somba te métis caramel naza nanga mwasi ya mwindu nalingaka tashi te nalingaka nduta te benga ozwa solution liko nango boutique Rehoboth kolata kitoko eza wana epai ya mama Cornelia Lutadi la mwana telesi mwasi ya tata na kati ya Bundis. Merci pour la patience fidélité Irani Masiendoki ayaka boye na ela kabino masolo lisolo na ekobetela bino bandeko nanga eza lisolo moko ya soni eza lisolo ya pasi ndenge kaka na osona bandeko na biso ya mibali makambu bazosala ezosala biso mawa ezosala biso soni. Pourquoi na lisolo o na ekolobela ndeko moko mobali aza na mboka ya France ndeko ya mobali ana France naza na kombo na yo naza na bafoto na yo mais pona ko protéger ndaku na yo to réputation na yo na sololaki na mwana mwasi na lingaki mingi na tanga kombo ya fille po o reconnaître o luka ngai obotana mwana mwasi moko na kombo ya Rebecca Masiala aza na Congo Kinshasa. Rebecca Masiala aboti no azaki na âge de 19 ans lelo mwana azokokisa 3 ans. Lisolo no eza ndenge nini ndeko mobali benga mama Irene naza na bafoto naza na kombo ndenge kaka na lobaka soki oza na nyongwa mutu fosalaka effort osolaka na ye olakaka ye na kopesa yo chose grave ko bloquer te po kopesa kanda soko za nyonga mutu bloquer na WhatsApp ou bloquer bengo sute okopesa kanda akoluko biluka luka tia ko bima na réseaux sociaux vomie solaka na mutu nyongola kaka na kufuta zalaka na mabaki toko po yonde mutu za mutu defake loko la papa na biso na France obotisa Rebecca Masiala na Kinshasa tellement azoluka yo na minute contact ezate a craquer et pousser aya koluko na réseaux sociaux. Lisono ezandenge ninde kwa mobali ozana kata France obotisa fille moko ya 19 ans na Kinshasa Rebecca Masiala lelo azasusu na 19 ans te parce que bébé na kokisi 3 ans yepa bakisi mbula misatu na ajina ye ndeko Rebecca bengi mama Irene parce qu'elle andara mama Irene Masiendoki mama Irene nazaki na Congo Kinshasa tozana biso na vie ya gravité tozana biso na vie ya pasi nakutana kina papa moko azaki mukolo me ajina na ebité aza mwana poto ndeko na biso awutaki France ya mobali abimaki na mwana mwasi atikaki na zemi bamure na bamurezi bana bazanga batata na poto mibala poto batika baza ebele lokola bakomi kobima bwe peut-être bokolapa nazo ebisa bino sembo na kombo na Yesu mibala poto soki bake Kinshasa bazozwa folie moko ezolekela bato mobala uti poto azobima na basi 4-5 na journée na ebite ozoluka nini ezotinda yo retourne komemani na ndako malédiction ozobima na bango peteke po olingi bango porter bango na cœur pona ozosakana ozosala vie na yo mokotala bwe plus de 50 ans ça fait très mal. Moi na biso Rebecca le bimerentan na bimaki na papa o na France papa so na otanga kombo na ote pona zolukelo kimia oluka o réagir o benga mama Irene Masiendoki kaka na liso na zobeta numéro nanga ezawana benga nga tokosola pe na kimia po naza na ba photo na yo na zape na numéro ya telefone ya mwasi no na Kinshasa o botisa mwana na kotia bino na contact parce yemta pesinga liso totikali na contact naza na kombo na ona ya famille tango babimina mwana ndeko mobala zonga kipoto mwana tikala ki na retard abande kosola na bango basola na bango po mezaite tanga ebisi mobali kaza na zemi mobala silikaki oza nzemi ndenge banjo gangela mwana bato bandi ko intimider mwana ti a bloquer mwana wana po a protéger mariage na ye po na poto azali marié azana mwasi na bana mwana na atikali abeteli copine na Kinshasa lisolo
ke naza na retard zemo eza ya tonto nayebisaki autaki poto oyo bande komemanga na flat na ye abi kasi yebisa abi alingi na ye te abloke nga na osa nde nini naza mpe na mbongo olongola te nazobanga na ngai camarade na yebisi alobi oza na garçon moko alingako wana mwana na 19 aza na tonton moko alingaki na Kinshasa baza baluba me baza mpe na vie ya bia bikende kolinga ye zema ngo nani emonani te obambela ngo yeba na kini batimba wana likanisi eutaki epai ya camarade na ye selon liso ndenge abetelinga ake mpe abandi koprovoke garçon na kokutana na ye baye kolingana na garçon yango ntango balingani na garçon love ekoli babimi kaka soki des fois abambeli garçon ke ye aza na retard mibali mpe ndenge baza mongi akendakende makolo ngulu garçon muluba mpe andimi ke aza na retard bitosa ndeni nga nayebi te muluba na bitenga na olukelo mbongo olongolisa zemi oyo me vike mwana azalaki epa na bango mama na bango comprendre ke aza na zemi bandi kogangela mwana zemi ya nani alobi zemi eza ya mwana mobali wana ya muluba bamoure na bamoure je crois que tozo se comprendre très bien nazo expliquer bien lisolo boyokanga vraiment na bokebi nalingaka te naloba bilobaloba fo nabeta so ndenge bapesinga famille wana eke kotika mwana bango epai ya baluba wana me zemi ezali na kati ya libumu leta bando drage mwana mobali wana zemi epusanaka ntango bake kotika ezobimaka zemi eza ya 2 mois zemi eza su ya 2 mois te zemi ekoma okende ba 4 mois 5 mois moi déjà pesaki mo forme ya zemi po zemi ekolaki me mwana mobali wa muluba azondimaka zemi eza ye baparent ne bazalaki na choix te bazwi mwasi me mama na mwana mobali wa muluba azalaki maloba kitoko te soki mwana moki na ntongo abanzi koba yo zemi openza ezokende 3 mois ya solo wana zemi munene boye zemi soki eza ya mwana nga yo kobota malamu soki eza ya mwana nga te biso oza balube oyo kokomelo etali yo wana mama azobaka na mwana maloba mabe maloba kitoko ezalaki te donc zemi wana ndo kota mama wana tazodute na mwana nga azomela lokola mobulu lokola koseli mwana zemi do bande kosepela na mwana ngo te me bazwaki ye quand même lokola mwana mobali abiki eza zemi na ye mpo mwana mobali abiki atobimaki eza zemi na nga vika nde mpe kolinga fi yango mwana azovanda Rebeka azovanda pe babokilo kama maloba mabe muluba biso toza baluba maloba kaya kobangisa Rebeka ake koyebisa mama na ye abina maba mama bokilo nanga loba ka mabe mukwana kutango yaki awa tango kekaka abi mama na kei soki nakutaki awa nanga na yebise soki zemo eza ya biso te yo kende ne kobota tokoyeba oyo koya alobi ne bongo mama banga bisko yuzo banga zema ngeze mwana mbala ngo tabi te mama zemezaka ya yete banga bi mama baluba bazaka makambo ebele zemeza ete ya nani abi tonto moko bautaka poto na banda kobima na bi bongo tsenga ne rere boyo folo beza mobala poto to luka mbala ngabi te mama to luke ndenge nini ablokanga yango moni camarade nanga ebisenga bi mama nanga baluba za makambo ebele fallait pas et so vandi so umelize me komo keda ba 8 mois zemisi kubi na mama zo ebisa mama na bango ya kosala ke mama pakoti kobanga ayebisi leki na ye mama leki na banga bizwa mwana zonga na ndako baluba bazaka makambo ebele bake kozwa mwana wana ayaki kotala mama bazwi na biloko bakimi na ye azongi pa na bango bokula mulu balobi akimi na bakizie mwa soki eza ya biso ekobotama ndenge akimi boye ezopesa sola likambu mama nga azali maloba mabe mobali wana mulu bakomi kolanda mwasi epa na bango mwasi akraka yebisi ezemi yango mpenza nango ya yo te mobali ya mulu bapesi mama na bango raison mama zemi ezaki yanga te baverite bimi nzoka mobali apoto mutati ya ezemi wana mobali apoto abloka ekaka mama Rebeka azwi mwana na ye Rebeka na zemi abandi kobokola mwana bandeko mibali na poto bozosala mabe makasi bozotika batembre partout boza lokola bandoki epi loko na lobaka na mibali poto koma yoki vacances na Congo ozobima na mwana mwasi oza na maîtrise na ye te ataza na taille kitoko azolongi kitoko mbala moko makolo ngulu sanko se protéger do tonto kongola bangaka maladi te liwa kute bemba cimetière balingi nzoto koleka esumasi ya kolo nzoto batonto kongole baosala kibula na Kinshasa donc mobali soko na Kinshasa déjà zo mo ndeti ye donc na minute ya kotula te fa toucher fi tout mwana ana banji ko bokola zemi mwa mikoletikaki ake kobota abotaki na epe mwana na ye ya mwasi tanga boti mwana aboti kaka na pasi difficulté famille zaki non pa na mbongo te est-ce que banga ba kipe be baluba wana babwaki parce que zemo ezaki ya bango te mama na muluba zaki esprit malobaka mabe ebangisi tanga bimi hôpital 2 semaines kaka tonton na poto abengi
afongoli ye abengi ka na même te pomona nga zeka na même téléphone ye wana abengi ye azwi ye ça va boni yo bien boni sko zemi boti do tonton mandaka mwana za na zemi bien ka bloquer mwana ngo pas protéger mariage na ye mais na mutuna zotambwa na culpabilité ke na tika fi mona zemi est-ce que ça vrai to solo to lokuta to bergine oboti yo naza na bébé na souffrir be utaza na 2 semaines t'appelle vidéo mwana pas t'appelle vidéo mbala poto mutabenga oh ba wana mwana opa mwana na ngai ana ba traîner ba na nga poto la sana misapi no ba misapi na ngai be influence pamba oboza sko na komini yebsenga ska bozali naza pa mama leki bana bote naza pa mama leki pesi adresse o leki na nga leka kuna otiklo quelque chose 2 jours après leki a tonton na poto to bombi kombo to na ba photo na aleka kuna amoni mwana abengi pe grand frère sur place que mwana koki mwana misapi opa mwana biso na zolo pene biso atie pe kisonga $80 atikeli mwana bato $80 apamba akenda soit disant belle-sœur akenda ekenda ye ayaka susute eleki mwata moko wana tonton ngo mobenga boni sko mwana ngo boni mwana mikaba bazo sola boni mwana t'appelle vidéo mikoba oswana mwana nga mwasi leke ba 2-3 mois tindi susu leki na aya wana beba komo ke ba 3 mois ayetikela ye $100 ndele kine ayebisaki alobi ke yaka na mwana lopango pe ba mona mwana mama lobaki to kenda na l'église tant to bisi bo abia so bimisi yaka ba mbande comme so ba mona pe mwana to beba koma abime pe libanda kendaki pe na mwana na famille mobile ngo eske ba vanda kana ba rumbu tonton aza garçon ba rumbu famille pe emona ki pe mwana et pesi pe mwana mo assurance ayebi quand même famille mobile aboteli bavanda ka ndambo papa ngo a bloquer ni su mwana ngo mwana akomi ko benga bloquer su mwana akomi ko kima mwana sundoli su bebango mwana pe lokola Rebecca mona ke pa ba mobile akomi ko ke komenanse bango kuna abandi komeso a bloquer ngosko ba yebisie moi alobaki kutu donc moi sina ndaku cousine biso moko abeteke lisole paraboti créer les problèmes alinga perdre mariage na été abitike na bokola ka mwana ngo mama irene comment okende kuna famille na ba muta opesa ngambo ngazate ka moi sale ki ne se to kuta na mona pesa msu 10 000 francs 15 000 francs mo pasane na ngote mama irene o souffrir na mwana ko kisi 3 ans yango na ye pano obeta lisolo oyebisa aya kozwa charge ya mwana na ye abotenga na 19 ans siko na koli bamure so na obeta garçon za mutu ya bandundu avandaka na barumbu bo partager lenga lisolo soki natangi kombo ya mwana mbalo na France te par respect po balobi déjà que zo bloquer po zo banga mwasi na yo mais mwasi no fa déjà ko bota fois luka de nenga ko limbisela yo parce que ndara bongo basi to limbisaka a fois assimé par 2 heures pour se libérer mutu déjà za je sika ko limbisa papa ya batela kimia ndeko mobali mwana otia benginga ayelinga ba photo na yo na kombo ozaka na France pambola nzamba lola ekuta mepe ya mama Irani Masiandoki na tie photo na ote na cité pe non na ote mais ngamoko na bongisi lisolo nzamba lola zomona na ebisie ya Rebecca totanga kombo na yo ayebi kombo na nga mobimba Rebecca Masiala ayebi pena mwana na bota Jamie yebisa ye bongo tanga koyoka ako comprendre ke aza mwana barumbu na yebi pa na bango mena ke pa na bango atambala 1000 baza na solution ko pesa ngate baza na bango pe na mbongo te a blokanga atana isi ndengono yo benga e kasto swane muta ko bengeza te za lokola kodi moko eza na lupango na bango bakoda bango mama Irani aza na bomo akufa te bebazo kende 3 ans obotsaki mwana âge de 19 ans yango na ekobeta lisolo nde kombali soko landi sola mama Irani ko hésiter te benga po ekomi na maboko na nga na lukeli okimia réseaux sociaux mutabeta masolo ezaka mama Irani te keba déjà mwana osazi molimo ko luka social na ba réseaux sociaux yaya okosutuka okomata miniature c'est le moment luka o réagir pour battre la réputation na yo oza plus de 50 ans okenda ko mana mwana batu ya 19 ans otiki mwasi no soki ya 40 kenandaku mana mwana batu ya 19 ans pour na sentiment bimina mwasa mwana mukie falo se protéger au petit cas filé ningana makete tama bana babima na sima désordre ozoko akoza charge ya mwana na otema kila na yo benga mama Irene nzamba lola pamboliko nango pe robatela réputation na yo
nazokosa yo te. Soko tieki minene mibala poto kosutu komati miniature. Parce que moi non na bondenga biloko pesinga lisolo, ko pesa su photo pa mutu te, tika na beta, tamsu ndeko mona France akoyoka, lokola yebi kombo na bien Deborah Masala, mansiala ayebi yo bien, ozape na ba photo na ye paza na ba photo na yo, osana ba capture écran bo so on appelle vidéo. Donc nyo sezali ozape na ba message o akomela kao na WhatsApp, eza déjà biloko o ezaki akowanga na jamais. Yango ndeko mobali benga biso. Na komi na nga na suka. Na bino ba famille Kinshasa. Ya na bino koda bino boko benge tate ke ya fongola ta mwana zo souffrir. Azo ya pa na bébé fo mona bébé londenga komi ya uswati tindaka mbongo atapa na biso. Biso to pesa ke ata na canal na biso o l'équipe na biso to po mwasino luka kimia. Ya. Yo likola ko banga mama, yo banga mama te. Ndeko mbalo banga mwasi na ote. Po muto abanga mwasi na a osale kobo te. Kaso banga eti banga na makambu nyonso. Yo ko bimbi mina mwa to ko banga mwasi o banga mwasi te. Basi nsu bakaso mbala zo bangi te abanga kate. Abanga kote. Po muto abanga mwasi a respecter mwasi osala babuzobo te tina niveau obota. Déjà ba risque memela liwa maladi pepe koya. Comment tata mukolo bimana mwana 19 ans. Na bana 19 ans kishaso bazaba bimaka tata bimina tata bibina tata bazaka tata ozo kende ko s'engager makolo ngulu. Yo mwana poto bana poto balinga ka chaussette tena ibite soeza koloka. Do ba tonto poto so ba kikishasa ba osala folie kobwa mube soezanga bepisi. Eza pasi. Partager lisolo nzamba ola kopambola yo. Mwana zu courage akobeta lisolo yo par rapport à ce mona ote kobeta mikolele kaki. Ya mwana mwasi mwa zaiko teka abimana jika. Bo se rappeler ata lisolo jika. Yanga moni peke mama Irene akoyi kolokele pe solution vi ki eza na ba photo ya senga ki batia ba photo. Nakoki pe na tia nanga. Mais natalika ebela tata na libanja modeli wana vie te mutu malamu aza te. Elongi ya vie ondire ye te ondire bakoseli yo apparence oyo nzamba azwaka lokumu vie benga tokutani mbala nsima na suki ya na lobebele te na ya kobimisa kombo na kidiba baya kobete pa mwasi nde kuna pa banga deja mama babanga kote bakosaka nde babangaka po mutu abangaka mwasi na ye akokoma niveau kolongola ta mukadi te akobanga tokutani mbala nsima ebeteli Pro Max oh mama abino mwasi atika masolo na defo mwasi apela ye moko sans mombonda bazwi wapi ya boye nde tinga yerani masi ya ndoki epesa zuwa te botikali bien bo partage nzamba bomba bino se sazongi te tokutani mbala nsima bongo te bisous bye. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère babenga ke mère loboko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant kozole biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko ebisonde ko langai o komit musama o nazika o na luka mutala mbelangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère loboko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. Tout le monde va traiter par ailleurs à la mi la libala na yobilo que kokite mais ya ça toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. OK yango.